Voilà, toi, ensuite, il y a un reportage de Nabiso Alelo. Alors, c'est une image tout à l'heure, vous allez la brancher. Makabuna Kinshasa échange chaque jour. Je crois au Bakenda Ibanda Kalaba, Iba Mamoile Garantir et ça. Puis c'est des idées pour nous Mamoile Kinshasa. Botala maman ou avant de la tirer la main noire, il y a d'autres que l'autoco. Donc il y a pétrole, ils ont des l'autoco, mais il y a pas matanga. Il y a Mamoile la Kinshasa. Donc Mamoile Komoya pour comprendre. Alors qu'il y a une image qui est quand même. Pardon, à Guinée, na kati ya matanga. Là, Masolo, Kinshasa s'est développé dans Ndenge Nango. Bota la soupe déjà, ma whisky, tu l'as vu déjà. Voilà ma whisky. Si vous bota la Guinée, on a une de quoi. Bien-aimé, ce qui est étonnant, nous ne devons côté à Zaghi na Zamba. Mais quand vous lisez la Bible, c'est là pour vous dire, Soki Nzamba Ponyo, Soki Nzamba Bengio, Ate Siko Zali, Batu Bakolongo États-Unis, Bazoya Kolukayo. Batu Bakolongo partout, Atoza la fin pour la Maluku. Batu Bakolongo Kome, Bakolongo la Maluku. Parce que, aux années locaux, aux Zamba Tchekatinayo, aux Zeng et Bongi pour la Bango. Là, on a dit, les gens ont commencé à venir, les gens ont commencé à prêcher. Batu Bakolongo la Mitema, Batu Bakolongo Libela Nzambe. Alors, la dit, il a commencé à baptiser les gens. Chose étonnante, la Bible dit, la baptême n'a eu, à mon niveau salicéen, à mon niveau pharisien, à mon niveau même militaire, pour se faire baptiser. Donc les gens qui connaissaient l'écriture, les gens qui ne pouvaient pas croire, c'est la puissance de Dieu. Demain il sera un grand chrétien. Demain il sera un grand serviteur de Dieu. Il ne faut pas limiter quelqu'un. La Bible dit, Jean a dit, Jean a dit, toutes les questions, on répond devant vous. Mais voilà maintenant, il est en train de dire, race de vipère, qui vous a pris depuis la colère à venir de Dieu. Maman Aurélie Mbote, présence dans la Massina, na marché à liberté, présence de l'exception. Et là, c'est que la papa na biso, pour représenter grande sœur na biso, bana na biso, donc bota toucher les solutions. Sauf que quand frère na biso Faustin aza na voyage na Lubumbashi, pas excuse pour naye, mais biso tosali l'essentiel oyo ezali kosala po tohonore bota na biso po tolakana na papa na biso malamu. Moi message moko na bandeko nyonso baza awa na kisasa te baza na poto no mosusu baza ailleurs. Moi message ailleurs tozalaka fort eza likambo oyo ezwaka motu nyonso tosambelaka mpona papa na biso po eza nzela na biso nyonso vraiment famille éprouvée toza biso nyonso. Papi,
Mbote, ma soeur. Mbote, papa. Ouais, tu écoutes, tu as la matin à papa Jacques. Semble que vous allez rappeler que ça s'était. Nouvelle, on est celle qui est temps une nouvelle, il y a disparition à papa Jacques. Nouvelle, c'est une passe si on a partagé ma na papa na biso aza na Irlande na PC mes condoléances sincères. Que nous tous nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Na se amour. Tomile et la toebi mo raté ko côté. Oso mo kola mo ya na kunyo se ba kina kufa. Abo mama. Le tole la pape bon lobi. So ya ngana ebité. Zamba zaka gloire parce qu'il y a un maître à circonstance. Celui qui a la clé de vie et de séjour des morts et à Kaye. La raison à Kaye pas là. Ok, comment vous trouvez quand même l'organisation? L'organisation a trouvé très bien, très bien, surtout dans beaucoup de choses online. Et raté, si mi peut-être c'est une organisation macasse. On fait un petit mot peut-être hein, pour la disparition de papa Jacques. Un petit mot. Tristesse quand même. Avantage la chose il y a tristesse. Papa la bichou. Pour tout la zone de la bichou. Voyez, pour partager ma wanaye, pourquoi bichou dans la kin, surtout avec la proto, nous matons nous rejoindre voyez. Pourquoi vous allez à ton profiter pour la paix. Voilà papa la bichou. Merci beaucoup. Bonjour mon frère. Bonjour. On a toujours une question, présence dans la présence de papa Oyo. Papa Oyo a Botangai. Donc présence ok. bon. Leto bota mama. Leto kola ba. Okutana bande komsusu. Bande komsusu okutana ba ona kimukolo. Bande komsusu okutana ba banda. Bobwa. Donc présence d'angeza oza papa. Oya moni biso kokola na biso. Ya bonde. Na ye. Le reste so ba été. Bakutana ge esika bakutana mais biso to mali. Mutolu na biso za a. Oza papa. Et on mona tika makamuso. Na ngole la papa la. Alors, tu veux l'organisation l'organisation quand même de Wapsek. Ça va. Ça va. Maman a CPL, ça va. C'est bon. Donc, vous trouvez que tout ça, un grand frère, au l'aîné, il y a Katamba, il y a toujours sur la décabama. Ça va. Merci beaucoup. soki ezalaki na lopete na mosapi nde tolongoli yango na nkombo na yesu kristo ete mama mbongo azali désengagé na papa katambai na ntango oyo liwa eye kokabola bango yango tozali kotika ye na kati na loboko na yo mosantu na nguya ete yo oyo batelaka po ete mama akoti na molongo na basi bakufeli mibali yawa nzambe ezala nzambe na ye ezala nzambe na libota batela bondimi na ye lembisa ye yawe mokonzi elembisa ye ngwi na kati na nzela na yo ozali tata mpe nzambe na kobika tika ete liloba na yo eyeba na kokosama na kati na bomoi na ye po ete yo ozali mokonzi oyo akabolaka na ntango ekoki na ntango elongobani yawe nzambe liwa ekaboli bango tika ete mungu na yo mwasi atikali na kimia libota mobimba etikala na kimia tozali yawe mokonzi kotika ye na kati ya loboko na mosantu ete ozala nzambe na ye na kombo na yesu kristu po azali mokonzi mpe nkolo na bomoi na biso amen na kati na likambo oyo ete nzambe abakana mpe apambola moi na ye tozali koloba ete papa katambai Jacques azalaki mondimi na paroisse ya CPK Mapela epai wapi asalelaki nzambe lokola mondimi makasi amipesaki na makambo nyonso lokola mokristo bongo liboso na biso tozali na mokanda na ye
carte oyo ebiangami, carte des offrandes, il y a chaque dimanche. Vous allez comment on a été au Canada oyo et tondisami quelque part et d'aller na makambo mususu to na ba kazi mususu oyo tondisami te bauti kopesa biso mosolo ete totondisa na ba kazi oyo ete akende na nyongo te et dans la miso na Nzambe to na miso na bato. Amen. Donc tozali comment dit ça ete azalaki mondimi solo na kati na oyo ezali na karte na ye ya elambo na nkolo asalelaki Nzambe mpe amipesaki na ye azalaki kolia elambo na nkolo na nzela na karte oyo ezali bilembo oyo ezali komonisa ete papa Kata Mbai azalaki motu ya libanda te me azalaki mwana kati na ndako na tata na ye oyo ezali témoignage oyo ezali komonisa ete papa asalelaki Nzambe na ngonga mpe ntango na ye tika ete molimo na ye epema na kimia mikanda oyo ekoki kokende na ye lokola témoignage na ye. Sasa hivi bana bakoko na bakokolo soki bazali bakoki koya po ete tobondela Nzambe mpe mpo na bango bamonisi biso ete longa ebelemi Nzambe batela kanga pene pene Yesu ete ngai na kanisa bana sandola bakoko batikali kula bato oyo bazangi koko ya wembo konzi ya kampo na kobondisa mitema na bazwami awu na baoyo bazali awa te na Nzambe ya moko na moko mpe na moko oyo ozali komiangama ete oyo ezali tata na bana bitike ya kampo na kozala Nzambe ya bana oyo mosusu azali te yo ozali mokonzi na bakonzi ozali Nzambe na seko tika ete oyeba na kobondisa mitema na bana nyonso mpona kopesa bango kimia kimia oyo ezali kuta na yo mokonzi na bakonzi kimia oyo bakokite na kopesa eyinge na katikati na bango mpona na bango oyo Nzambe mosanto tondisa bango na mwanya mpe na manyele tondisa bango ya mokonzi na bosolo mpe na moyemi ya koyeba yo lokula Nzambe na bango wana bakozanga kati na kobina iloba na yo ndenge tatatamolaki edike ezali ete bakokoza mpe bakofanda kati na mokili mpe mboka oyo ekobongisela baoya yo bongisa mitema pesa kini ya nkolo Nzambe na lola yo ozali Nzambe oyo aliyebi moko na moko yawe mokonzi bongisa mpe esika bango na loboko na yo mosango kandela mpe pambola bango nyonso yo oyo ezali mosango yo oyo ezali mokonzi na nguya tika ete loboko na yo ezinga baloboko na mo opandwisa biso lina miso opesa kimia kati mitema na kombo na Yesu ozali mokonzi mpe nkolo na kombo na biso nde tobondeli tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.
l'aéroport international Yanchili. Voilà. L'équipe entrée à chef de l'État, on a entré dans un spécial au Kozamboka quoi. Entré dans un spécial de Kiango. Si on doit continuer le reportage dans la mission, on a lieu et enterrement. Militaire. On a le premier aéroport. On a d'aller FASA, force aérienne congolaise. Donc là, on est ce qu'on va faire de guerre, ce qui est des contrôles quoi. Ndengezala. Le monde a pas moura. Donc on a bagarre républicaine. On a fait boulot là on a poste de service. Les Zamba nous sommes très sécurisés. On a Gaillard, tipo les cantiens, on a besoin de il y a le pan où il y a Palou, donc il y a Adolphe Mouzito. Il y a grand lupan où il y a haut niveau. Voilà. Donc il y a Mikonga, il y a Moyo. Nengezala. Vraiment ambiance dans Mikonga. Na ndenge na mo. Comme une Bibois. Donc il rappelle l'ambiance nango, je crois que vous avez battu. Moi, mouvement, le modèle à Kine, Nengezalaga. Voilà, chez Sébastien Yangoyo. Est-ce qu'il y a un concert de Beta Maka, Papa Chéri, Manda Chante, autre Beta B récemment. Les Alaga, moi, ambiance dans Nengena. Voilà. Voilà. Nous avons toujours un reportage dans l'émission. Parisien, accompagné chauffeur de Corbillard, la Kinshasa. Mais vous avez remarqué, vous avez t-shirt à PMB. Et comme il y a la mode na Kinshasa, donc on marche de centaines qui de Indi ma belle Mikolo. Chaque dimanche, va férié, va marche de santé, bamba bamba. Et comme il y a moins coutume, moi et le roman à Kin. Et ça, ça là. Ambiance à Kin. Voilà. Il y a qui colle. Voilà, ça c'est moi trop. Si on connaît un pont, on a une idée. Il y a qui colle. Il y a un point de shit. Il y a une marche de santé. On a moins loco, il y a moins bis, il y a fleuve. Voilà, moi j'espère qu'il peut dans la bande comme d'habitude. Voilà, enfin tout commis. Maintenant, faute à zélo, tout sable. Moi, tout qui est d'accord na Corbillard exaté. Donc, tout ça obligé à reconnaître ma colo quoi. Yo otikiko okomi deja photo. Yangombe hotel.
Les boules, c'est ça qui. Vous avez calmé. Oh, il y a un côté. Ouais. Ah, il y a un Mais il y a un côté. Il y a une sécurité. Quand on compte, il y a une sécurité. Les boules zati. Ora. À la sécurité. Il y a mutu bawacha mutima ye muta pesi ba place ko so ba kote ko les boules zati. Et dans un sens. Bon filmer pourquoi tu as quoi? Bon filmer. Bon filmer. Bon bébé. Bon filmer. Bon filmer. Papa talangai. Na dote pas. Ah koko nangai. Bon été. Atina ki pona été. On n'a même pas café. Ni pas de lait. Tu l'as dit qu'à bon tu siko. Siko bon atena sali. Atina bon sali. L'espace est là pour tout. Siko ba mo atena ba. Siko mo teya igai bo teya pa. Bon, c'est là, yo kai penal. Bon, bacha pa vente passer en ngini. Bacha pa vente, poso ba bacha pa vente bakangi likolo a obetani kanu. Ah, kasi expliquer ye pas de comprendre te. Yo kai explication. Pas pas explication. Expliquer. Bacha pa vente, poso bacha pano bakangi likolo beta kanu. Fo bacha kasi bongo mabele potango atanga mai mabele ekota na mai. OK, aux explications. Il y a qui bon. Après explication ndenge basale. C'est un comprendre biso. Ngana ito sona téléphone alobi bo. Bon loba Soni ngana téléphone alobi bo. Na tindi mbongo ya sale $1,500. Bébé Beto. 500. Bébé Beto. Il y a bino na tute no masanga bino 500. Ça quoi 2500. Ouais, faut que kasi luka gérant kasi ba mbongo sikozo ba na cimetière beningi. Filme mamicho yeyo kani maboko croisé. Filme. Akangi boy filme vraiment. Parce que ça l'interview kasi yo bana retourner siko mboka ekewa. Mamicho yeyo. Siko bana tuna kasi. Ado tuna bandela question. Bandela question monsieur Bandi. Bandela question. Moi si dama compoint déjà. Oh yo dono kaliba na poto to dono sisa makama ya. Bazisu mamu. Bazo ya megisi balatisi. Jamais malam. Egisi on peut jamais malam. Bazisu mamu ya malam. Tam tande bo ya malam. Ko tam ya ma Christelle. Béton, et ça. Pardon, le matin.
Il y a des gars qui n'ont pas amour, on a mis. Bébé la province Bima, la mossa mundele. Facile, non. Il y a des mamans qui ont des mamans qui ont des. Moi, il y a des mamans qui ont des. Bon, maman, ça vient moi, je suis au final. D'abord, ça vient là, nous. Avec nous, nous n'avons pas fait de attention, fille-toi. Aussi, tu as bon, aussi, tu as bon. Attention. Tu bats avec les gens. Attention. Non, non, il n'est pas, tu pas. Nini baye bano baka biso to yima tanga boyi ba conseiller Nzambe biso to bala ba nga Yesu tade Zamba ba ibilo bino bika chenga zo bo mamu sikola to chama belete so mama ko lo bande ya bes baluka boy ya bes na bango sibola kotika yalo ba kotika Ya bes. Yarabes, baluka boy, Yarabes. Ah, je suis allé moi à Paris. Voilà comme me conseille ça trop boulera côté ba amour na bazali na mbongo boli ya poto bo moni bo meka to ko bule maman ko balu ba konte ngana munga lokela isanga fleuve mumbaya ya tu peux pas d'autres les gens Jacques Katambayi et madame mami je peux follow ya ka ben je peux follow ba les camps wana kosukisa bomo ya mumbu mosali na yo. Amen. Papa Jacques Katambayi. Au nom de Jésus. Tozali kotika ye. Yesu. Oh Jésus. Mosungi mpe mobateli. Oh Nzambe bamo. Au nom de Jésus. Molimo ya. Bosimbanga. Tokomi na suku. Mwasanga no simbanga. Nzambe na lona sekete. Ya simbanga. Ezila ye. Inyana wesi karakat na ndak mobimba wapi yazalaki mokamba. Tozali komikaba na kati na loboko na yo mosantu na bonzambe ete kombo na yo mosantu yo ozali nzambe na lola okumbama osandolama mpona bolamu nyonso yo osalaki na ye kati na pinkolo tozali kozongisa ya besa ni koloba te bata poto ba yo ya besa ni koloba te abia za kanda ba benga na poto te ya besa bi bongo koloba te ana kanda benga na poto te ba benga epo asekela mute maliza ka anyonga na Agenda malu. bongo so tuba tina poto so mbateni so biso la tite so ne banjete ba ngeba amen mapa na tonga ba bito mema pa manteka to melite
Petit, on mérite. Parfait, on mérite. Foufou. Dans mes commencents, basoso, basoso dans mes plans, on va dire qu'amboka, basoso est tambour, on va dire qu'on a débuté moi 5 000 wans. Basoso non plus de 10. Bah là, on va bien on va on tire la boîte. Non, c'est la tire la bonne idée. Papa. Alassé. Bah là, on a l'umba. Alassé. C'est quoi le la baisse l'ongole quoi? Non, il est mobile na eko. Il a baisse le coup. L'ongole wana. Il a baisse la pense à mal, les Zambie. L'ongole j'ai pas comment ça. Moi si ça va faire bon chatter. J'ai là pas parler Kazat. Il a baisse obtenir parler que parler Kalo. Parler que me donner la baisse l'excès le même de me marquer mbang pour la salle la mon avec le monde. L'excès là pour le bal la ndeko. Tata boti ba mi bali bridge. Ba basi na bino wazapi. Basi no amona nite. Après moi bi moi ça ka ben. O nga mo ça y photo. O nga mo ça photo. Basi no wazapi. 8 personnes ba ni. C'est là. Ndeko. Ayi kutana yo. Si possible. Yakuta yibekte obenga pa bula kanya. Tolunga yo muke. Après otunga yimsinga ke. Yo na yo, eko da mukute. Ngula na yo. Oyo ndambia lodi. Odekiti yango. Parce que mon il faut fois à peu près 70 ans. Mais yo odekiti jusqu'à 80 ans. Dans mort no, normal. Tamboli na sembo. Kende na kimia. 83. Ils sont coupés à 18 ans, à 20 ans. On peut te dire que tu peux te caler. Atamboli na sembo ya kupeli pe mwana te hein. Faut soto na vie ya bilo mibali. Ozo enembo atatu hein. Tu kana papa lo ba. 83. Akufeli pe mwana te. Tu kana papa zolo ba kuna. Tu ba non. Papa zolo ba, pardon. Kutie yo. Na maboko ya zana na. Ah? Wapi yatikana? Pardon tikalo. Bebe na leli. Tika biso na kimia. Bebe na leli na fumba kwa manefsa. Aisa na fumba kwa manefsa le binotongo. Mama nanga kufa ele sibitira bikonga. La kenda kota eba tonganda ku. Ikoya dal na e. Sigonda tika na bino. Botika mi bale bocha likolo. Aussi, tu vas faire le col en maille. Là où tu vas pas tirer dans ta société. Quand tu tires le plan à bien, tu vas être dans ta douche, dans ta salle de bain. Maintenant que tu vois ça, tu vas t'attoucher. Mais on est sur la salle de bain, tu vas mona. Mais on est sur la salle de bain, tu vas mona konji. Ami petit quand il y a voilà. Ouais, tu tires la bille. Salle de bain, on a tiré à parler. Ah, on a salle de bain tatou. Et ça m'a mis chaud. Et ça a baisse. On a salle de bain tatou. Tu dois soit salle de bain tatou pour parler. Parler la kingaboa. Ouais, parler la kingaboa. Na fanda. Na za ba ya to sa. Vous allez là. Vous avez un souci, et j'ai qui calme baie tatoué. Voilà to tu Tala, bon pesa mamu. Papa là qui a kingaboa songa te hein. Papa ya kingaboa fait ça 4 mois. Na biso. Ouais, David, bonjour hein. Ngai depuis tongo tozalia wa na ba image na tikalo mona on tozala wapi. Nande nazaki olamba nde nazaki olaila bokilo ifale na tenir posi na tanke mwasi ya mwasi ya liboso. Ah, donc tu es olamba. Nande na kendona. Biloko ngeza. Biloko za ngata. Ah, tokotala. Tokotala. Dacido, pesa ma bébé mbotete. Dacido. Donc le est déjà bien emballé. C'est déjà bien emballé, c'est prêt à manger. Ah donc quand on a monté dans mon yeux et emballage. Ah, on va guarder na pega na ba papier mouchoir. On va tenir na portugais ba sumu de ba ji. On va mai ba cité.
Oui, mère alima do bango likambo ye nani topesa kama bébé bonjour et condoléances na mobali na ye biso toye awa toye kolela bokilo na biso toye tolambi mwa biloko mpoza toya kopesa bato baza na matanga esili papa. Ok. Esili kaka boye biloko nyonso yango yo mosu ezali ok tolana yo kendaka na liboso eza biloko nini yango olambi mpona yoki kuna basibatation soki bazangaka te o bolambi soso ya mboka o babomi kuna soki ndenge bato wana bazalaka na bilobaloba biso ntango tolambela bokilo ifo tolamba biloko ya bien alors toki olamba reporte kwa te ok soki olambeli babokilo nini oki olamba bokilo nini oyo mosi bato olambela bokilo po basepela c'est bon tozelaka okabolaka awa kaka baolelaka awa ok c'est bon monsieur bonjour. Ouais, bonjour. Tokomi na suka ya reportage na biso nayebi te idée eutaki nano wapi yo vraiment kosala babulo oyo bamasa mosusu ya poto basalaka te so bakomi na kini bamomi baboite bafolie bamakambo ebele mais yo peno ye awa ozwi baidée moko peut-être vraiment hors du commun idée eutaki wapi eloko wana kolobaka nzambe aza na moto ya motu ndenge asala ye comprendre nzambe ala moto ya motu ndenge asala ye donc ide oyo elengaka na oyo namonaki oyo namona oyo elekelanga moko yango etindanga nasala makambo oyo donc nakolobela ngo ndenge wana mais sikoyo s'adapte na yo ça va na ebandelelaki soni te non kasi nasala eza soni ya nini eza soni te eza affaire eza business c'est ça ya mosala ya mosala nde misala nyonso yali c'est ça quoi alors lelo nalakisi baningake ndenge mo nasali yango voilà. Ça fait combien de temps déjà? Ouais tozokende ba 8e année 7 à 8 ans. Donc on a déjà va se venir ebele. Mais oui, elle on la moto nyonso nga na kutaki bato nga pe na ye nga pe susu ko bato baya c'est tout ba place na ngobela rotia ba place ebele nga ko so bato pe ba ina sepela na nga ye ko nga bombela na nga telo côté voilà. Alors bato baza na monde na tiba hotala yo so baza na beso ba sala funérailles mo kitoko ba contacter on nini bon nga pona contacter nga bengi kaka na 00243 89 64 94 144. Sozanit à Paris, au Bengal 07 53 16 01 22. C'est ça. Ok. Mot de la fin, peut-être un message particulier. Bon, mot de la fin, en tout cas, na Sepeli Mingi, na Lobina Boul, merci mon frère. Na Madame sa père Nengi Leki, Nengi Tokanaki na yo, Nengi na Sali. Tant que nous na baxé l'eau comme mon frère, il y a na baxé qui pona, pour salango et lengi lisusu. Mais est-il que na Sali Karande Tokanaki. En tout cas, Abdul Carlos, Nabi Nabino, merci. En tout cas, Nyon Soya Père et l'équipe Malamu. En tout cas, très très bien. Voilà. Et là, on a Abdul Carlos, merci.